Bandeko, je suis sûr que bozomona elongi oyo. Elongi oyo Isaiah Francis Kalombo. Un sujet Tutsi rwandais. Bandeko, mutoyo alobi malamute pona na le défunt président Joseph Kasavubu. Bokoyoka bino moko ndenge ya alobi. Na banzi bozomona elongi na ye. Elongi oyo eza mutu mususu te. Eza tangu ayaki na Kinshasa. Botala ndenge azali. Mutu te kuta koloba na yo moko oyeba deja ke oyo c'est un Rwandais. Tutsi. Tala. Pona kolobela ko défendre intérêt ya Zambien juif Katumbi alobi tika anyata kombo ya Kasavubu. Anyati yango na ndenge mabe alobi Kasavubu asala rien. Alobi Kasavubu asala rien. Soki lelo yo tozomona pasi eza pona ba tuneti ba Kasavubu. Bandeko en plus alobi lisusu aza professeur na université aza ko apprendre batukuna histoire ya RDC. Eza mawa bandeko na ngai. Soki mutu neti ye mutu fa apprendre batu histoire ya RDC eza mawa. Parce que ngai nako ko apprendre ye histoire ya RDC. De toutes les façons, de 60 à 65, ye na abotamité. De 60 à 65, ye na abotamité. Mais pas ezali tout le monde apprendre que na tangu ya le défunt président Joseph Kasavubu ba impayé ezalate. Mutu nyonso abandeko sala ezala tanga atanga te azo sala. Bandako ebele na komi na Kasavubu. Ti na njili ebele apesaka ngo batu ofele soki oboti mwana ya misatu. Bandako ebele za na quartier 7 wana. Abandako kabolango soko amoni oboti bana misatu. Eke ndako eza muke. Toza na place te. Bouti ba mboka bouti wapi azo ale. Aibozo bandako abisi burkumesi bo pesa bandako. Francis Kalombo na lingina apprendre oso elongo mususu. De 60 à 65 pona ngo kitana sete. Bandako ya Kinshasa 98% et bandako lala sans cadena. Hein? Et bandako lala sans cadena parce que moyibe alagite. Bandako ya Kinshasa ekoti na cadena après. De 60 à 65 bandako nezaki na cadena te. Comme preuve tant coup de test salama pour na président Kasavubu ndako akina ko fana provisoirement ezaki na clété. Obendika okangi yesili. Parce que moyibe azate moyibe uta wapi. Lelo yo okoma professeur, je ne sais pas ce que c'est na université nini, ont déclaré que ozo pesa histoire ya RDC yo Tutsi rwandais. Bozo na chance que boyo kuta ba congolais. Baza batumoko baibi ko réagir tena ba situation mususu. Yo rwandais ozo zwa parole na mboka batu. Ezama wezaka yote boze belé ozo ba parole. Bande ko ngai soki olandi video oyo ke nango tina suka parce que boko mona lisusu na kolobela scandale à la Banque centrale du Congo. Scandale à la Banque centrale du Congo. Nazana ba commentaire ko chapinzate mais boko yoka oyo ko kolobela bino ezanini. Francis Kalombo nazo nsupa na yo. Ezala Kivusien, ezala Muswahili, ezala Mungala, ezala Mutabandundu, ezala mutu soki ya wapi. Okotika komona leader politique na bango te alobela Mobutu, alobela Kasavubu. Parce que Kasavubu, moi mtokuta alobela ye ezate. Parce que Kasavubu ti ya kufi azalaka payé te.
Kasavubu soka bimi azwi mbongo azongi na ona kesa l'État. Oyo esalamaka te na oyo na ba oyo nyonso baleki. Donc yo tuti Rwandais oza mutu liboso ya koloba mabe pona Joseph Kasavubu. Leader moko te aloba pona ye ezala Mobutu, ezala Kabila le père, ezala Kabila fils, ezala Tshisekedi. Mutu moko aloba pona Kasavubu na ndenge mabe ezate. Parce que aza président moko oyo to yebite soki un jour RDC akozwa président ya modèle wana. Na de 60 à 65 bavion pamba ba bis scolaire pamba et loko ba professeur bazo uta Belgique bazo ya vendredi pour kopesa cours. Hôpital général oyo bobengi mama yemo ezalaki hôpital oyo eza considéré na hôpital ya Afrique centrale. Ba sud-africain, ba camerounais, ba nani ba nani ko se fait soigner kuna. Université Lovanium. Université Lovanium ezalaki soki o diplômé kuna o na Belgique ba considérer diplôme na yo. Permis ya RDC 60 à 65 o na Belgique ba considérer eloko oya yo. Au lieu on le baké Kasavubu asala rien. Yebisa biso mabe o Kasavubu asala. Oko lukango na Rwanda, oko lukango na bakonzi tout. Mutu moko akolubano mabe Kasavubu asala ezate. Bana ya défunt président Joseph Kasavubu. Bayeba na kate. Ba mususu kutu baye koyeba Maman Justine Kasavubu tango baye na poto. Ou bien na makambo ya politique. Mais net ba Edouard ba mususu Adolphe et na ba mususu bato bayi bango te. Aza président moko oyo bana na ye ba kometa ba dégate. Azali président oyo ki moyibi ba ko reprocher yango te. Il est parti pauvre. Bana na ye ba hérité mbongo rien. Donc rien. Côté obsédé sexuel pe azalaki te. Siko yo lingo comparé na nani. Avant na chama comme yo lobby, nazana dépêche moko ba lobby boy. Article d'un journal israélien qui déclare que Katumbi, ton chef, est le fils d'un grec d'origine juive et d'une sœur du chef zambien Mwakazembe. Mutu yozo kumisa parce que yo tomoni yo tomboki soko mimisi kombo Kasavubu otomboki na likambu o bazoloba soki congolité soki nini oyo balobi ke mutu pour la président il faut des pères et des mères congolais et pas yo moni mabe yango wana parce que yo moko za tuti neti nga mutu ya naza congolais de pères et de mères donc 100% na mona mabete. Alors tango yo lobi histoire kaka muke ya Kasavubu kaka na muke wana faute eza déjà enga yo comme sangande ni yo loba batuke oyebi histoire mboka ozoko apprendre batu na université ozoko apprendre be koloni wana. Est-ce que yo pa yo zali olekinga na koyeba histoire ya RDC de 60 à 65 yo botamate yo botama soki na ba série 7 mona série 7 yebiloni. Donc mboka ngo komika ya bazoba batinyo basaka nango soki na yo opesa cours ya histoire ya RDC c'est que c'est malheureux. Bande ko botala no mutango. Botala yi bomoni e. Hein Francisca lo bomoni e yewana. Bomoni nga zali donc ngala ngocha ba commentaire belete. Mais na banzi bomoni nga zali. Voilà. Alors nako luka parce que ezalaki teke nasa la vidéo oyo me ba pel elekitro et ba vidéo ngo pe elekitro banda hier banda ko tinila ngango tellement nasa makambi belé de mardi ti vendredi nazalaki na France te nazalaki hier na zongi na kuti ba dossier belé concernant makambo nzambe donc toluka vidéo yango
poto lakisa voilà voilà tokotala yango bon na tshela bino yango totala soki eloko nini ko ah là 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 là. De pères et de mères congolais, qu'est-ce qu'il a fait de ces pays dès le début? Parce que tout le monde a les lois pour banane. Pas tout le monde diriger des pères et des mères. Tout leur a été reproché. Il faut tant histoire. Malheureusement, moi j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université. Et j'en connais quelque chose. Souffrance de les lois pour banane. Alors, il faut nous donner un exemple. À un moment donné, il faut tout réfléchir. Mais Tangelanga, le premier président à Mboka Oyo, Kassavubu, de pères et de mères congolais, qu'est-ce qu'il a fait de ces pays dès le début? Parce que tout le monde a les lois pour banane. Pas tout le monde diriger des pères et des mères. Tout leur a été reproché. Il faut tant histoire. Malheureusement, moi j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université. Et j'en connais quelque chose. Souffrance de les lois pour banane. Alors, il faut nous donner un exemple. À un moment donné, il faut tout réfléchir. Mais Tangelanga, le premier président à Mboka Oyo, Kassavubu, de pères et de mères congolais, qu'est-ce qu'il a fait de ces pays dès le début? Parce que tout le monde a les lois pour banane. Pas tout le monde diriger des pères et des mères. Tout leur a été reproché. Il faut tant histoire. Malheureusement, moi j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université. Et j'en connais quelque chose. Souffrance de les lois pour banane. Alors, il faut nous donner un exemple. À un moment donné, il faut tout réfléchir. Mais Tangelanga, le premier président à Mboka Oyo, Kassavubu, de pères et de mères congolais, qu'est-ce qu'il a fait de ces pays dès le début? Parce que tout le monde a les lois pour banane. Pas tout le monde diriger des pères et des mères. Tout leur a été reproché. Il faut tant histoire. Malheureusement, moi j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université. Et j'en connais quelque chose. À un moment donné, il faut tout réfléchir. Mais Tangelanga, le premier président à Mboka Oyo, Kassavubu, de pères et de mères congolais, qu'est-ce qu'il a fait? Bandeko, nakoti ke la binote bota lango nyonso parce que Oyo azoloba aza tout leur a été reproché. Aza mutu moko oyo toko kolanda ete ndenga zawana ye ayebi le président Joseph Kassavubu te amona ete ayoka na sango. Donc amona ete biso ba oyo amona ete ayoka na sango pe azala na Kigali na Rwanda na moma wana. Il connaît rien. Tango azoloba bato abebi simboka oyo ba président oyo baleka de père et de mère. Tout ça c'est qu'on a 4e président. Surtout Tali Kassavubu, Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils, Chilombo. Congolais à Moko. Moutou a botama de père et de mère. Et ba kokonaye, bazape de père et de mère. Azaka Moko. Mais ya ibina yamote. Mais na lingite, na cha, mafuta na moto. Mais ngana lobi na bino, na lobi na bino comme susu. Petio azo loba oyo. Ngana ko pesa e cours ya histoire ya mboka na biso. Aibi rien. Ce qui peut autoriser bat modèle à boy, ba kuma ba professeur ya université na ba mboka oyo biso na ebité ce que na université à Rwanda to wapi na ebité. Batunet ba Kalombo aya ko loba ngana ti histoire ya RDC. Mais non. Na utikila ita wana te. Déjà na mukeka ka lobi wana faute des wana. Kassavubu, président Mobutu, président Laurent Désiré Kabila, Kanambe, Chilombo. On a un nombre de natangi. Oyo aza né de père et de mère. Naba koko na ye. Azaka moko. Azaka kamoko. Maintenant le baron le loté, Mikoleze Belé, yako lobela yango. Allo bande konangai, scandale à la Banque centrale du Congo. Tikana lukila binango, Toyoka. Mais bande konangai, oyo ayebi mwano yo Tutsi Kalombo Franci.
Kalombo avant d'accord en France. O bayebi ça y est. Aleka à s'excuser. Avant le pire eye la ye un jour. Le pire ko ye la ye na bandenge belé. Nzambe pas ko frapper. Donc o ya yebi ayebi ça y est que à s'excuser. Muto ya touché opposant moko ou bien politicien moko aloba mabene azate. Même bateau basala kaye mabe tangu akufaka nde bakataka courant pour na balela ye. Mais na munoko na bango babimisa teke azalaka mutu babe. Et monde entier bayebi ke premier président ya RDC azalaka président moko exemplaire. Parmi les présidents africains oyo bayibate. Je te l'informe peut-être oyebite. Président oyo ayiba même un héros te na RDC ezaye. Ki boyiba yibi yangote. Donc kutu RDC nde mutana niyongo na ye ya kufuta ye. Parce que batina ko payer ata mois mon côté. Azalaka payer te même pas un mois. Tango alongoli na ki présidence. Azu voiture ya musala azongisi yango parce que azalaki na vox na ye. Abi non wana eza yanga te eza ya l'état eza pour na peuple azongisi yango. Alors yo ibi histoire te Francis Kalombo ko ko tshaba tuna ba merde te ko ko bouleverser ba bitu ba tuté o evandi calme. Déjà mitu na biso chauffeur pour armée za la bande ko na yo ya ba Rwanda. Yo susu ya koloningo ya chauffeur batu bo ko ba distraction parce que ba ibi ke lo ko salalité. Alo bandeko tozala ndeko awa a parler biso na scandale à la Banque centrale mais tira tshana nzembo ya muke parce que na yebite soki bas lingini ni bandeko na biso oyo boyo ka bango. Alors, na évité ceux qui banani, ceux qui bazo linganini, mais ce qui est vrai que na moni ba congolais. Alors bande kunangai, toyoka ndenge vol et ça la mana moko na biso. Ba pomba na moko ba nyokola biso, avant annoncer ba exploit oui ça là. Ba pomba ba nyokola biso ya politique. Je suis tombé sur un dossier où vous trouvez Chadar na kati ya dossier. Obemina ko na kati ya dossier. Manzolo na kati ya dossier, Iyala Kuli na kati ya dossier, Tinka ya Bin Kalubi na kati ya dossier. Nazo ebate chef akomi ko bomba makambo ndenge nini. Alors ozalaki censé uloba. Qu'est-ce qui se passe? Mbongo ndenge zo kota na trésor public ndenge vandaka. Vous savez que bateau na tangi we bakomi 8, ni sato la zapela bakombo na bango, mais baza 8. Ba surprendre na kati ya circuit bato wana bazana ba carte, il semble que bazana na ba carte. Ba carte abo ba auto supprimer. Ba carte visa. Donc mutunyo sonenga zawana za la carte visa boko boye. Balia compte balia carte na ye na trésor public ya l'état. Ba koki ko binisa mbongo par mois $50,000. C'est que batambolaka soka za na Dubai za na France za la carte visa oya kozwa mbongo na trésor public sans qu'il a passé par la banque centrale. Je parie fort que le gouverneur de la Banque centrale, il faut l'informer de cette situation. Il peut même être impliqué, c'est probable. Il y a cela une semaine seulement, IGF a outil qu'on supprimer, qu'on désactiver ma carte. Mais bien avant, carte les allos existent. Magamon Azoloba, IGF, vous avez informé, vous devez en parler. $50,000, mon aïe. Rosana politicien, je vais te payer par rapport à l'article que tu as créé. L'article là que tu avais écrit, beaucoup mis en zone, mais ça on a distribué. On a été. On a un trésor public. Mais maintenant, on a ma carte visa. On va salir là, on a un trésor public. Vous avez un niveau bouteille. Et malgré ça, un bon encadrement, il y a la recette, ce qui a donné ses résultats. Malheureusement, la présidence n'en parle pas.
Je sais pas. Ndeko na banzi boyoki eloko yo ndeko sangwa lobi. Donc Kabila lokola bango bayeba ke atanga mingi te. Ba nyoko lipe Kabila na mandinga kosakana te. Ozo ka banani baza wana. Soko landilo kuta ba kamera banani to baza na kati wana. Donc carte na ye eza connecté mbala moko na banque centrale. Donc ministre de la finance ayebi parce que akolo batika yebi te. Bayebi. Donc soko bimi na ye azana droit ya kozwa ko bimisa $50,000. Je ne parle pas de 5 000, $50,000. Et pendant plus de 15 ans, neni mboka yokoya te bande konangai. Mboka wana kote nyonso, oyazo kaboy, mais finalement, abe munako soki minako, Congolais. Ah, c'est malheureux bande konangai, hein? Congolais. Donc pour na bango mboka ndenge occupé, ndenge zo marché, et mais bango bazana bango bien. Ndeko nanga soza na droit ozoka $50,000. Dans 2 jours, 3 jours, $50,000. Ndeko nanga yi. Ngana moni on a journal moko bakomi scandale à la Banque centrale du Congo. Donc Chilombo il paraîtrait atinda ki bato ba enquêter kuna parce que ba soupçonna ki yango bako kuta kuna boba scandale o ba bengi pe scandale. Donc ba carte yango ba désactiver on ka suki avant-hier. Donc ba carte yango ezalaki nango ti ko tourner. Mais eza sous activité, c'est-à-dire eza sous na force té, eza sous na pouvoir au bisambongo té kaka suki avant-hier. Ba carte na sali suki plus de 15 ans. Na bantu boyo ki bien té, tikana yo sabino ye lisusu e bolanda na boke binyoso. Ba pomba na moko ba nyokola biso, avana no se ba exploit oui salami. Ba pomba ba nyokola biso ya politique. Je suis tombé sur un dossier où vous trouvez Shaddai na kati ya dossier. Obemina ko na kati ya dossier. Manzolo na kati ya dossier. Il y a la boule na kati ya dossier. Tinka ya bin karubi na kati ya dossier. Nazoe bate IGF akomi ko bomba makambo ndenge nini. Alors vous allez censé uloba. Qu'est-ce qui se passe? Mbongo ndenge zo kota na trésor public ndenge vandaka. Vous savez que bateau na tangi bakomi 8. Misato la zape na bakombo na bango, mais baza 8. Ba surprendre na kati ya circuit batuana bazana ba carte, il semble que bazana na ba carte. Ba carte on va auto supprimer. Ba carte visa. Donc mutunyo sonenga zawana za la carte visa boko boye. Balia compte balia carte na na trésor public ya l'état. Bakoki ko binisa mbongo par mois $50,000. Ça serait batambolaka so bazana Dubaï, bazana France, azana carte visa oya kozwa mbongo na trésor public sans qu'il a passé par la banque centrale. Je parie fort que le gouverneur de la Banque centrale, il faut informer de cette situation. Il peut même être impliqué, c'est probable. Il y a cela une semaine seulement, IGF a outil qu'on supprimer, qu'on désactiver ma carte one. Mais bien avant, carte one, les allos existent. Magamon a zolo ba IGF, vous avez informé, vous avez vous devez en parler. $50,000, mon a yo. Vous avez politicien, vous avez mon cher, je vais te payer par rapport à l'article que tu as créé. L'article là que tu avais écrit, combien de jours, mais ça on a distribué, on a été. Mon bon, a trésor public, mais bah, toi, bah, ça ma carte visa. On va salir là, bah, on a trésor public. Vous avez un niveau, mon niveau bouteille. Et malgré ça, un bon encadrement, il y a la recette, ce qui a donné ses résultats. Malheureusement, la présidence n'en parle pas. Je sais pas. Ndeko nangai Kabila lobaka yango, Kabila le père albaki mbongo eza na mboka oyo toza kutu na tina te ko defa mbongo na libanda. Ndeko yo boyoka ba monta nyos tala peuple ndenge zo souffrir. Peuple azo bénéficier na richesse ya mboka na été pour na ba voyou o bazo diriger ba mboka na biso. Ba mythomane. Donc, on a un souci vraiment, mais comment bato aboye, Nzambe, à kotika, on va continuer, qu'on vivre, qu'on faire souffrir le peuple. Beaucoup landa ba musu d'enfer. Beaucoup landa ba musu d'enfer. Na mis ma vidéo lundi, parce que, lundi, mardi, parce que déjà, samedi, dimanche, c'est pas possible. Naza trop occupé. Lundi, mardi, naza bien musu obimsa awa. Mawa. Donc, Kabila, donc, ce n'est pas la peine, ba profiter qui ba yebike, moi été. Ah, Nzambe nangaye. Alors, nakola sabino susu mutumoko zela pa vato. Alors yoga awa urgent.
Raphaël Katebe Katoto clôt le débat autour de la nationalité de son frère Moïse Katumbi. Moïse Katumbi est mon frère du même sang. Sa mère était zambienne et la mienne était congolaise du Katanga. Mais nous avons le même père qui était un juif. Yeyo, oyazolo bakana yeyo. Yeyo. Grand frère Katumbi. Oyazolo baketoza même père. Mais ya maman oyanga azalaki congolaise ya Katanga. Mais maman oyo ya ye azalaki zambienne. Mais toza tata moko tatango juif. Ah, mais comment Katumbi kotika tout tranquillité Katumbi? Comment Katumbi yo Nzambe ya limbisa. Vraiment. Ah non, Bandeko Nangai. Alors, Bandeko, Tokota la Lessusu Oyo. En ce moment où je prends la parole pour la première fois devant le Conseil de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999 du Conseil, plaidait du haut de cette même tribune pour la fin de l'occupation d'une partie de notre territoire national par les armées d'agression du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi. Une année après cette adresse, la situation n'a pas changé malgré les nombreux efforts engagés. Bien au contraire, le conflit en République démocratique du Congo totalise déjà près de 3 ans et le bilan est extrêmement lourd. Plus d'1 700 000 morts en 22 mois dans les territoires occupés de l'Est du pays, selon le rapport de International Rescue Committee du mois de mai 2000. Ce chiffre est nettement sous-évalué d'une part parce qu'il n'intègre pas les victimes survenues depuis le mois de mai 2000 et du fait de la poursuite de la guerre d'agression jusqu'à ce jour, d'autre part. L'exploitation illégale des ressources naturelles de notre pays, principalement celle de la tantalite, du coltan, du bois, et l'or et du diamant, qui alimente l'effort de guerre des pays agresseurs, est un phénomène dévastateur qui aura des conséquences graves sur le devenir des générations présentes et futures de mon pays. Cette exploitation illégale doit prendre fin. Mon gouvernement vous assure qu'il ne ménagera aucun effort pour coopérer pleinement avec le groupe d'experts ad hoc composé d'éminentes personnalités au savoir et à la compétence éprouvée et internationalement reconnue. Nous leur réitérons notre confiance et notre soutien le plus total. Nous exprimons avec insistance notre souhait que ce groupe vous présente au mois de mars un rapport complet de la situation qui vous permettra de statuer en toute connaissance de cause. Ce rapport, nous le voulons juste, équitable et même d'établir la vérité sur ce dramatique pillage de ressources naturelles. Bandeko, o wana bouti kolanda ezana oni
président ya RDC boyoki ye ndenge alobi bino nyonso mutu oyo azayi koyoka ye azate. Donc président ya RDC boyoki français na ye ndenge azolobela yango aloba ndeko na ngai nakozala na esengo soki nayoki to namoni ba commentaire na bino bozopesa nga ne fiske mbote ya pamba bandeko nakosepela. Koma bato bakotala nga 1500 bato bapesi nga mbote kaka 12 ou bien 15 mais bato batali yango 1500. So bato batali yango 4000 bato bapesi nga mbote kaka le mususu 16 ou bien 17. Bandeko na nga tozalaka reconnaissant musalo eza pasi nazaka pe na besoin ya ba encouragement ya mbote et ya kotinda pe ba information sikoyo natike belé parce que Fanny Alexandre o eza l'essentiel mais vraiment natike belé nazala oba bakatumbi banani tout ça voilà tomoni ndenge Chilombo atini batuni basala enquête kuna bakangi batu belé tango tozolo bateke biso toza ba ennemi ya Chilombo mengala zolo bango lerio soki Chilombo azaki na armée na maboko na ye malgré banomaki ye akoya ko changer makamuka mwa muke mais likola armée eza na maboko na ye te ndeko eloko te aza toujours na ba réserve. Merci bandeko Nzambe apambola bino partout bozali ngai wabino le révérend Jacques Dinabanza. Partagez vidéo oyo ndeko na ngai ozala mukongo te metango za congolais. Partagez vidéo oyo ndeko na ngai to perdre na nous foite. Tout est possible à celui qui croit. Makambo pe ko changer sans que biso toyeba ke ko changer. Merci bandeko bino mtoto landa ngai peut-être tokuta lisusu lundi ou bien mardi, c'est fort possible. Merci.